atala tomona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, ça je la calme. Ça banda ko beba bakiti sa kusudi bakiti buka la. Azosala misala ezomonana. Tosangisa maboko fondation kendeli noso. Motamina balandi FM TV na ye mogole descenda prophète Kimbangu AC azaka moko na Congo na lobango ke soko limite etalio to kitisi tige o ngala benga lisangu ya FM na ye mogole descenda hein toza po bino moko bozomona sima mukongo nanga ya kolobela kutute bana mabele ba benga pe ko pesela par rapport à indusa par rapport à idéologie o mokonzi asikabila Kinshasa général na kotanga ko mona sima hein par rapport ba innovation quoi o aye nango nazanga moko te na le beau garçon hein cameraman moko élégant beau hein Rabi Mafuka quoi boebika makambo ngo toleka Mbotendeko Moti papa comment on a comment on a ça stani na monique osa ne sengo makasi donc dérangement ça lisute dérangement ça lisute et sengo za makasi pour na général Blaise Kilimba limba très bien na musala osala wana to sepeli makasi tout biso tout to ana sengo ya mingi pona ye mais to senga aleka na victoire pour atala soki ba roulage ba osala misala na bango na ba bureau de to ba osala te. Mais est-ce que tracasserie banda quoi ici mibeko na tracasserie zali banda quoi ça mibeko na tracasserie za kalisute mais ba sala kalisu musala te bazo sala lisute ba ya kalisu te pona nini bango tu bakima bamona na kate za lokola copie na bango ekufa. Mais donc ça veut dire que non bato si mibeko général te bato si mibeko te pona nini eza lokola copie na bango mo basalaka lokola bazo soate bakoya lisute bakoma ntinga ntinga balata pe susu tennis te bakoma tennis civil misusu bakoma obula ba moto misusu bakoma obula na zela nanu roulage atiki musala na ki roulage akoma ko bula akomi wabula siko yebisa siko Blaise Kilimba limba par rapport ya musala ke ba roulage na yo otaki na victoire misu ba abandonner poste misu bakomi kokumba moto misu bakoma kuloba kokumba mituka na tangu ya Mobutu ba roulage basalaka te abana ko tambula bien alongola bango biro depe alonga pona libela ye boko asa soda na ye atia basoda na ye au sein que non général a changé ba policier a changé bango o wana tu alongwa atia oya ye moko. Est-ce que ndeko moko auti koloba que non système ya bweta donc ça veut dire que tipo vandi wana système ya repèse mbota likasi va continuer ils ont continué kaka ils ont continué lokola copie na bango eza kokufa nde bakomaki bakome kosenga bisenga senga mais na musala ba osala lisusu te il basuka ka c'est pas ya mon général il basuka et pas mon général Blaise Kilimba limba nzamba pambola yon na ndenge oye kozongisa kimia pe ordre na kati ya nzela sala musala na ndenge ya bongo biso nyonso tu toponi yo oza mpona biso zela nanu est-ce que mibeko ya tie mpona bino bako respecte yango toko respecte yango makasi mpe tozo respecte yango ayende na ndenge ya ordre azongisa biso ordre ndenge mboka ezalaka donc ondimeke bino mpe bando kobunga mpe nzela tobungaki nzela te eza lokola biso nde bazwaki biso lokola bamikala na bango banani baroulage babiro de ya solo wana oui pesela na ndeko na ngai mbote ndeko journaliste moi liloba ezali par rapport ya koya ya général Blaise Kilimba limba merci mingi na maloba kopesa ngai maloba mpona général Blaise vraiment totondi e botondi na mosala bandi nango kobeli bandela na mosala na ye na installation pe bandi na mosala pour comprendre que ayei vraiment kozongisa mosala ndenge bandaka na sera Mobutu na mosala oyo oui toyebi ke bana moto mutu makasi mais
toyeba ke mwana na ndako ere mo bakomaka mpe bizela mabe soki opapa ozwa cadre bien te. Très bien. Bana moto bakomaki bizela bamutu makasi mingi uta na ba PCR excès de tracasserie. Na ordre ya circulation bakangaka mutu aza na mbeba. Ne pas dire que soki ka mutu aye atelemi boye ata aza normal okangi ye otiki mutu aza na mbeba okangi mutu atelemi normal. Nde ekreaki désordre wana ke bana moto bakomi ke mutu makasi. Tomoni lelo eza mwa témoignage même ba client tozo kumba. Depuis apesi ordre wana ba PCR eza lokola bazwaki biso amatembele na bango buka lelo. Très bien. Depuis général Blaise apesi ordre ba PCR na nzela tozomona bango siko sala mosala oyo bango batinama nango penza te. Bake wapi? Babatama na bakwe bamosu bakoma kobula na bakwe po kopi na bango edaye. PCR akomi kobula. PCR akomi kobula. Comment musala l'état ki atie wapi? Musala o seigneur général Blaise alobaki ke batika tracasserie bakabola nzela bazosala te. Après ça tomona biso moko na nzela pe embouteillage pe eza lisusu penza ndenge ezalaki liboso te. Embouteillage eza te. Boso créer désordre te. Po bayebaka ke bana moto nde mutu pasi ya ville ya Kinshasa. Mutu pasi na biso eutaka epai na bango ba. Donc bango nde bapesa bino mutu pasi. Ok. Bapesaka biso mutu makasi. Très bien. Mais j'ai dit sur 80 depuis ordre wana yei. Sur 80 sur 180 à 75% tozomona ke nzela eza lisusu na embouteillage était par rapport na yaki. Est-ce que bokotosa mibeko au général alobi? Certainement tokotosa soki tokontinue obo na bonne conscience nde tokenda boye tokotosa yango. Est-ce que oyebaki alobeki so botosi ta kotinda bango na nzela bakanga bino? Effectivement soki akotinda bango soki tokotosa te atindi bango apesa bango ordre bakanga selo mibeko esengela sikoyo oyebisa sikoyo bandeko na yo baconfrère na yo bao batambwisi moto pesa bango conseil par rapport ya oyo ya général Blaise Kilimbalimba uti koloba bazonga na nzela. Merci beaucoup bandeko bakumbi moto au ville ya Kinshasa engumba munene ya Kinshasa. Na sengi na bino lokola général ayei apesi ordre. Tomoni ela eza kokende malamu. Tozwa conscience totika loyenge totelemaka na barena ba parking ndenge esengeli. Balobi casque eza na casque na yo balobi sapato na makolo eza na sapato na yo. Soko temi mabe bakangi yo eza likambo na yo eza likambo ya PCR te. Très bien. Soki PCR akangi yo na loyenge ke oza normal nata wana réclamer. Mais le mal c'est quoi? Ata bakangi yo na loyenge ke ozoleka na kati ya presse okumbi bato. Bakangi yo okomi na biro mokonzi aza wana ozopesa dola c'est que nazoleka en presse bakangi ngai mokonzi na bakangi eloko te. De eloko wana epesaka ba motari mutu makasi tokomaka mutu makasi nde likolo na bango. À part ça na tombeli ye boye bolamu mosala malamu quotidien malamu mais a instruit ba agent de l'ordre ya circulation bakanga selo mibeko kilikilité. Merci beaucoup. Boya na ye ça va quand même. Boye wa mokonzi ça va quand même à 90%. À 90. À 90. Pour tout le monde, il y a des parts, mais tout le monde a milité, mais il y a des parts. Lobi bo ina été. Ponga tamola la carte jaune rouge. Loko langai. Friko ina bo. Peut-être na sala fracture de bakanyinga mabe. Ah, mais ce qui ne mutu a BBC, bakangi na kuze ke o meteni kaka e fracture bakangi yo. OK. C'est bon, merci beaucoup. Mboteneko. Bote papa. Comment on Comment on a Eza Pablo. Pablo. Ah, toi dans la victoire hein? Dans la victoire. Victoire? Batracasserie comment? En fait, batracasserie Nicolas na monnaie diminue et diminue makasi par rapport ndenge général Blaise banda kota na pouvoir père sotali ndenge bakanga bato moto ebunga na gombe ba jour etikali oyo aba général Kasonga lungwa ba moto na biso ebunga kanga na moto bato contrat ebunga na beta prison mais na futi moto wana mais bango bazui moto bakete kango mais ado pesa pe merci na président ya mboka po na koluka général oyo abongi po na ko gérer Kinshasa soki a continuer boye biso pe totosi mais eloko mona do senga na général alandela chaque commune ba bureau de balungwe na nzela mais na ba commune bazali donc balungwe na nzela ba kone ba commune ba maison communale bazali so leki maison communale ya bianini ya bandal ti bianini ya bandal okomona bango bazawana ata oyo ya nini oyo ya kalamu oyo bazana babatami
Donc il faut recycler nanu bango nanu baluka nanu place bazali po bayeba nani akoitisa bango musala wana. Donc yo so senga pas général Blaise ayeba nani ko circuler na tous les 24 communes. Ouais. Askala ba bureau de so bazato bazate. Ouais, yango na zo senga na général. OK. Après ça yelo musala zo bakisa aluka moyen ya ko tia ba PCR ba oyo balingi kosala musala ndenga malamu parce que ba musu ba komisi musala moto oyo noti biso basi na bango so bakangi biso ndeni yo koma mo sa PCR ndeni mais so akangi yo na moto na yo moko okomo bondela yo na mbongo 40,000 obondela boyi 50,000 a 500,000 fe donc makele mekufi na mito makele malango kufi nzamba pambola général Blaise do baza biso ba roulage yango roulage ba komo senga singa bongo misu ba bula ba moto na minute oyo tika koloba do atiki musala leta komi ngobula azobula to bula ba biso to bula la bango na ba ri ba misu so moni pe la kiso yo na azobula ko ndima te ka PCR mais na minute na senga après na général Blaise akota na terrain pour kolandela mouvement ni ba PCR na ba policier oyo ba do sala musala so talina tina ba bitabe wana ba Pascal tracasserie style koto mais bitabe na Pascal et stylité changu bazokanga kaka changu bazokanga kaka mais zo combien la kimanseke wana eza ko yinda mabe donc faut kolandela nanu balandela na changu bien moni biso koto na bakala moto za bien na ba bandal mais moi tracasserie style nango déjà yango na senga pe na bandingo na moto toto sape ba ordre oyo très bien tomicha mulongo na ndenge sengeli bo princesse kape polele pona ezonga ndenge ezalaka na ndenga mobutu parce que toyebi ke biso ba monter to sunga pe peuple tokotaka désordre na province na ville ya Kinshasa te parce que ata bokonza mboka pa yebi pe biso yango na senga na bandeko na ba monter na pe jeune bango pe ba jeune ba papa bandeko baleki ba pe ba bula pe ba moto ba ye bandenge ya kotamisa moto na lolengo oyo elobani. Très bien, merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote papa. Comment on a ça là? Kombo Elvis Mukendi. Elvis. Namoni kimezali. Hein? Kimezali. Kimeza nango mais ya mwandambu par rapport kimia par rapport ya nzoto to ya santé nango. Non par rapport à Musala. Non, Musala quand même eza nango bien mais ndenge makambo etambolela ba côté mususu bazoto sa mibeko en général te bato sate wapi wana neti na changu bazokanga na Gombe baza toujours kokanga wana banani ba bureau de na jeep ezokanga même so sele le hotel ba kanga kaka yo za ba preuve nango ouais na ba preuve ya solo oui ngamboko balanda ngai kuna kokanga ngai mais adresser ce message pas ya mon général donc général ndé moi général foka ka landela makambo na ndenge apesi ba ordre na nzela ko bapinga na balanda e est-ce que boko tosa bino nano bawewa biso to kotosa ko bawewa bazalaka te ti banda lelo ti lobi non eleko awewa ezalaka mabe ezalaka wewa te ko nanga nde ba misusu bazana ba misusu ba responsable bakotosa mibeko mais misusu baza mitu epeta neti bana kingasani bana mobo ya makala boye wala yo to wana sikozo critiquer siko bana kote kuna bango nde bazabilizaleli mabe wana oyo bato bateso ba ya mabe kotaka na bamonta bautaka bakote wana ya solo menga na bike bana chango ba se comportaka bien wana kutu nde bato ya désordre kuna déjà na nini na Pascal toujours tracasserie ezali bazokanga kaka lilo basuka ka c'est pas général et puis na mbata sa oyo ya nini bakayao bazokanga na butu lokwa leta za te est-ce que général aza informé nango nayebi te ouais po bango babando sa lokwa neti kelemba na bango na général na bango neti commerce kopi ya moto eza commerce ye bazo fute 100,000 mais achaka likelemba 100,000 par jour azozwa ngo ndeni donc 100,000 obino ne bilanga mais 100,000 par jour non soit kangi de moto ebika na 100,000 na ye OK na victoire aso ye to na ba image to ko la kiso ne bakoka ka monta ondima te lokwa pourquoi yibi musuni lokwa pourquoi ça yi ayibi musuni so kangi ye bongo nyawa za mais biso bango nde banyao ba sala biso mabe ya solo wala ouais na sepeli moi liloba mbote ndeko mbote papa moi liloba ko bakisa par rapport boye ya général Blaise Kimbalimba ya ko bakisa belé est-ce que musala ba rigueur to ba mibeko wana bozo sepelela ngo to te vraiment to éviter place papo awuti ce qui awuti na lola ba kitise ko kitisa tika koloba bo ngai pa nanga na mako awuti na lola
aye kokita po ya kosisa tracasserie oyo mama tolemi nango nga nakoloba ke banaki lendi lelo jour nini lelo vendredi nzambe na ngai papa oyo soki na ngai kotala pena bien topese pena dirige makambo adirige pena adirige yango pena tokopese mokongo dirige na yo lobi zela nanu lobi bino bakobalukela ye te ata mokolo te yoka nanu ya liboso kusala nako yaya omoni biso bana moto torespectaka mibeko très bien ya liboso omoni bataxe oyo bapesa biso oyo batosomaka 500 wana to so oke na wewa nyonso tu do wewa eza nanu mabe so oke nanu na montare nyonso tu boboya wewa pwani wewa eza komo moko emerite te na komo montare ok bamaniema oui, bamaniema c'est normal parce que omanie moto mais wewa te se notuni bango nyonso to bazala bataxe ya 500 wana maboko très bien se noteli liboso na bango okuta badokima nyonso oyo bapesaka biso mpo na nzela badokima nyonso ya nzela toza nango na maboko sikoyo totunaka mpenza omoi mpenza baokanga yo oza na jeton wana oyo ya 500 oza na badokima ya $10 oza na oyo ya $5 wana na maboko me baokanga yo donc oya ya général bino bosepeli nzambe abatela biso mutu wana mpa na ngai nzambe mpenza abatela ye toyebi place awuti te dans losambo na biso asala musala otina suka po tomoni nini kimi ekoti na nzela tokomi kosala musala à l'aise wana nini torespecte nzela moi biso torespectaka biso bato banyokola biso ka babiro de oyo babima na nzela bati atika biso na baroulage aoya biso mpena te awa place aomérite te kende ofanda kuna kende otelema kuna kende osala boye tosalelaka yango mais eloko epesaka biso buzoba na nzela babiro te bazwa kobrutalité yo ozo brutalité tala kaka eloko wana nzambe apambola biso papa oyo aye papa umela yayo yangoyo papa yayo yangoyo mba misatu nzambe apambola yayo yangoyo na bakisi message nange ekoma mpa na yo kitako esi ekomi yango ozwa yango mbote ndeko mwa liloba ezali tosalama mokao merci biso awa na victoire tobulaka mpena à l'aise te par rapport à quoi banda général oyo aye apesi mibeko keno batanga su moto te obi komona oui kilimbalimba très bien tojoza na ye awa ayaki awa ça fait 1 heure du temps ok banda pesi mibeko wana eza na roulage moko te akotanga na nzela po asala esumu mosala mpona nini ezali mpena kope na bango na moto na bango oyo akei otokomprendre donc kope ayaki ya bango donc kope ekufi bazwa tala bambouteillage awa ezalaki kotelema te okotelema te soki olanda bango nde bande kokree nde ambouteillage bango nde po bakangaka bino bakangaka biso sikoyo banda batie lwa wana bayaka su mosala te so otali batenis civile bayaka te ta biro na bango yango wana baza te mais ntango moto na bango ezalaki 6 heures babandi boulot 5 heures baokanga moto tozwaka combien toversaka mpe combien mais na minute tosepe nde nzambe atindeli biso papa oyo abatela ye apesi mibeko me biso toza nsima mibeko na ye boza nsima mibeko eza te ke tokobuka yango te tokobuka yango te bayebi ke wewa te titala imagine toi ke wewa alanda na pape na nsima sobandaka eluka na nini eza esengo motu oyo na tomona te tomoni ye tolandi ye mpo tovivre mpena alive ya solo yangoko fo bolanda ye fo tolanda ye oui sikoyo na minute toza à l'aise tozobula bien so bapesi commandement mosusu tokorespecte yango bokorespecte oui bokorespecte ye alobaki bosoki borespecte te akotinda bapolisier na nzela basa nini babanda kokanga bino bon tokorespecte par rapport à quoi yo jire epa na ye mpe na bacollègue na yo tozosomba quittance chaque jour balobaki bakotongela biso baare soki deza yango oyo tomoni are moko batonga te mikanda transport tozala nango plaque fiche wana so oza nango baotuna quittance so oza na quittance bakangi mpo na fiche so oza na autorisation de transport bakangi mpo na quittance au juste tozala nini mikanda nyonso oza nango ifo bakanga yo na mboka oyo donc boye na ye malamu kitoko tosepeli nzambe apambole mpena apesa ye mayele ya kosala mosala na bakarton mwana apesa eza te te ya mérite te amérite yango te don azongisa totala ele nano ya solo oui nasepeli en tout cas respect nzambe abatela ye ok ndeko nanga bon bien papa namoni oyo esengo ezali papa na victoire bokomi très bien donc par rapport na musala ndenge tosalelaka musala en tout cas
boye ina général Blaise Kilimbalimba to sepeli nanu makasi soka continuer peka boye ekopesa biso ba chauffeur esengo pe ba client to memaka. Donc oya na ye bino bo sepeli biso to sepeli par rapport na moi muke liloba oyo ya pesa ki na ce qui concerne tracasserie na kati nzela. En tout cas na monique tracasserie esili. Donc naza sûr que tracasserie o nyoso to esalemaka ezalaka au courant ya bango bakonzi na biso bazalaka au courant makambo nyoso to esalemaka. Tika koloba boyeko baza au courant. Puisque na koya na etanga lobi tracasserie ezala lisusu te pa ba chauffeur to moni mbala moko esili. Donc PCR na minute oyo cop na e ekufi. Mais baza wa bakimi na bango bakimi na nzela bazoya lisusu te bamususu bakomi kobula ba moto bamususu bakomo bula ba moto na biso tokomo bula ba moto neti ngai victoire na banaki koya lisusu te na yebi pe victoire te on comprendre pour ko ye victoire boye il faut tala kaka na liboso na musika c'est mieux kutana na kuluna ko kutana na PCR ozo kende boyo moni kuluna ko esa longola ngai ozima 1000 francs pesio leki mais pas PCR soko moni ekana musika balusa moto kima on comprendre balusa moto kima po soka zio yo bilanga na ye. Alors au lieu que na kozala bilanga na ye il faut na inviter place PCR azali moi liloba pas ya général Kasimo général non liloba nanga na ko pesa pas moi général Blaise Kilimbalimba eza que asa la permutation pona kala ba soda babanda ko sala ba permutation ba oyo baza awa na société o batindi bango par exemple na mitendi kuna oyo ya mitendi baye awa na victoire ba oyo ya victoire bakena nu côté mususu po epesa pe moi les zones ba mususu mais lelo depuis nga na kota depuis na sala ka musala awa na yebike eza na PCR moko depuis aibaka na victoire pesa ki moibi depuis aibaka na victoire banda 15 ans bazo changer adresse moko te aibaka population ko aibaka biso po biso nde ba bilanga na bango batembele pena PCR pena akomisi biso shida na e mais lelo depuis Blaise Kilimbalimba ye shida na bango ekufi. Alors bayebisaka biso po yebaka moteur atosaka ye mubeko ya leta bayebisi biso bosomba plaque bakanisi tokotia bateti tosombi plaque général alobi soki mutu ana plaque ana casque na ye na mutu botika yatambola nanu à l'aise c'est balobi autorisation de transport okotanga autorisation de transport ezali sikoyo PCR soka kangi yo atoza na mikanda nyonso tout complet akipaka yango te. Oh, nga okangeli nga nini yo yaka boyo yoka eloko ni bakangeli yoko sutuka moteke biro na biro kuna 100 000 soko boyi ale longo wana babengani lokola mbwa ozomona or que za mutu deva PCR aja ya ordre mais akomi aja ya désordre. Donc tozoko kako vivre na kimiate soki ayeka ka boye biso pe to ko respecter ça fait bande ko na biso ba motard biso nyonso totambola ndenge sengeli na kati ya nzela tokokipe ko détruire ordre général te parce que yenda zokamba ville de Kinshasa topesa nanu chance azala lokola général ya liboso te abanda opesa shida na la police o kashine ale soki bamonio oza kashine te ekomi bilanga soki bamonio oza na tel te ekomi bilanga tokomaki na confinement ba barrière mais tokoma futa ba barrière ba 500 ba 1000 francs on comprend. Donc biso bilanga na bango lelo to sepeli na boye ya général penza to sepeli pena biso ba mota. Merci beaucoup. Je crois que botolanda tozala ngambo koto to katsa nga mususu po bande kwa kote kuna ba mekempe kolobala toleka Maître Malou Adé na ya Congo président fondateur ya Fondation Maloua coordonnateur national tous pour le Congo Mwana Poka Azelikanisia malamu ekosunga bana Congo moninga malamu ayebanaka
bazopesa numéro ya liboso na mokonzi mboka numéro 1 Fachi Beton na eloko ya mutu ya sali a changé les biso général na mutu pe aya ye na idéologie moko ya bien makasi na sepe na idéologie ya ye nango c'est que place aza nzamba pambola ye kaka de plus nzamba pambola ye po ete awa toza na kati ya victoire centre ya Kinshasa pe c'est centre ya Congo mais makambo ezosalema na Kinshasa nazokoka koloba te nande lipesela ko yaya c'est que na lobi bongo c'est que kimoyibi moko ezokoka te baja basali ya liboso policier na biso bato mosusu bayebi te policier ezosignifie nini akota na policier mpona koprivilege biso bato na biloko na biso mais ya biso ekomi kobotola okuta policier na PCR na nzela batandami boye bakangami na maboko soki moto eye wana nini lisusu awa esalamaka na victoire policier na PCR bakangami boye ka ndenge toza boye seke moto soki ezoya bakangi oyo na bakilia ata bakilia balobi ndenge nini fale babotola moto oyo tokie na nibiro oyo okoma kuna na biro o 100 000 nasali nini nazoleka kokanginga opesaka 100 000 okomikuta yo moko na mbongo na yo okomi obondela vie na ngai naza na 30 000 mais fin du mois l'état azobimisa mbongo mosusu na kese na ye afuti ye mais biloko wana nazosenga na général atika te akontinue na idéologie eloko ya mutu ya nazosenga ye atala environnement na ye nyonso alongola bango nyonso environnement ya général tout ba sentir na ye nyonso ya kuti wana alongola bango acha ba mosusu kasi lobela ya landa yango nazoba mokonzi bisiko za ba nyonso baza pembeni na yo wana balungwa nanu ozongisa ba mosusu ete baoya kotisa na makambo ya mabe o bango basali bazomona yango kitoko me bazokena liboso oyeke bato bakosepela nango ya mutu ya nazosenga bato oyo batie na nzela lokola ke babiro de mpo na mikanda toyebi ke ministre alobaka ke tosomba kitasa 500 tosomba plaque totosa mais oyo mosusu oyo balobi soki balingi batuna ministre oyo ngai nayebi yango te makambo wana bazosala bango moko mais nayebi te na loi ya mboka na biso makambo ya transport bapesaka burgomestre to ezalaka na maboko ya ministre ye moko apesa biso réponse makambo tokomi mwana bazwi bacivile bapeti na bango ya bakartier batie bango na nzela bakomi banje ya transport bazokanga bamoto koleka na bapolisier wana après soki oboyi bakie bazwi bapolisier baye na bango batomboli yo moto bakie nango biro ere okodeklare o ndenge osombaki mikanda te me oza na kitance oza na plaque ifale osomba mikanda bapesi yango charge wana na maboko ya burgomestre ezalaka wapi o burgomestre nde moto aza na makambo na maboko soki okeye na bakomi na Kalamu Changu distrika na Funa ata Moamba seke moto ekomi otambola ndambu mais tozosenga kaka na mokonzi ndenge ye atala makambo ya banje ya transport vomi azwa bapolisier baoyo ke baza banje ya leta basala mosala wana olie ke bazwa bato moko boye bazosala biloko bazozwa mbongo ezokende na poche na bango ezosala biso paki mais eloko osali na sepeli nango makasi merci beaucoup mbote ndeko mbote yaya comment nani comment on a Kaboui Célestin Monsieur Célestin ouais toi toza toza na Victoire centre ville ouais na centre ville ya makambo esike bandaka ouais makambo bandaka nde awa ba difficulté ça va bon difficulté za makasi nande difficulté za mais to sepeli na général na biso oyo autoya difficulté zali obika ezali do ça veut dire que tracasserie zo continuer ouais tracasserie zo continuer makasi bana basa la tracasserie wana ba policier kaka bazo continuer kaka ba policier kaka bazo continuer kaka awa na Victoire soki okeye na Changu ngana vandaka na commune na Kimbantseke yo soki omoni ke eza tembe zwa moto kende na commune na Kimbantseke komaka na Pascal so komi na Pascal okuta ba policier baza ebele na nzela na PCR 5 heures ba policier baza na nzela 5 heures ya mulili wana na Changu 5 heures ya mulili o biso to profitaka to bima toyaka na Victoire moko to bunda po to mesa na biso ko bula milio wana te mais 5 heures wana so bimi na Pascal okuta ba policier on dirait que balaleli wana so leki na moto bango batelemi bakipaka mutuka te feu rouge ezalaka soki feu rouge epeli ezalaka mpona mutu nyonso moto mutuka totelema tolekisa baoyo mpe bazokatisa soki feu vert epeli wana bapesi biso nzela na biso bango mpe batelema oyo ya Pascal soki feu rouge epeli mituka ezoleka me moto eleka te
moto eleka te wana soki moto eleka ata ndenge nini bakokanga yango bakozwa yango mais tosepeli na général na biso ndenge alongoli babiro de na nzela mais asisi na ye te parce que bato wana baumeli na nzela basali pendant 18 ans mobimba bazali na bango na nzela alokola moyibi oboti mwana aza moyibi na ndako mwana wana akomi na age ya 15 ans abanda koyiba na age ya 9 ans tala siko différent age ya 9 ans ti 15 ans mwana wana mpo osisa ayeki moyibi na ndako mbaka moko eza te général tozosepela na ye makasi quand même message oyo alansaki mwa parti mosusu tomoni eza quand même mwa savoir mais mwa parti mosusu ya mabe makasi so okomi na gare centrale so bakangi yo moto bazokanga moto makasi na gare centrale so bakangi yo moto bakeye na yo na nsima sonasi bazosenga 120 000 soki osololi 80 000 wana mpe oza nango na maboko te bakeye na yo epa bachanger yo odefi mbongo 80 000 bango basimbi moto opesi bapeser baza bato na bango opesi bango donc olibere bango bachanger batikali na moto après okeye na ndako ozwi mbongo 90 000 to 95 000 autant oyo baosenga yo oyeli bango opesi bango nde ozwi moto na yo elo wana mosala bapeser mosala ya bapeser bakomi na bachanger donc cop bakomi na cope na bango lobela sikoyo général Blaise Kilimalimba nazosepela na général napesi yo longonya makasi na mosala oyo obandi nango kosala tozalaki na général na biso ya liboso abandaki koloba action mais soki asali action lelo lobi atiki na ye makambo wana ezongi na nzela esila te mais tozosepela na yo makasi tala décision ozwi kaka na mbala moko ke babiro de balongwa tomoni quand même balongwe baplace mosusu oyo batikali balongwaka na bango nyonso mbala moko te mais bazolongwa na bango na décision na yo yango eloko tozopesa yo longonya makasi yango wana osalisa bakongole mbote mboko Monsieur François au moins awa toza na reni areka victoire ya station na Réazando Réazando ok quand même ça va quand même la décision mokonzi ya ville ya Kinshasa auti ko kwesa en tout cas décision ya mokonzi en tout cas tosepeli po yo changement pende monani changement monani mais moi bisika moko nde bazo continuer ka mais basala na kimoyibi wapi wana isika nini par exemple na bitabe baza mais na kimoyibi deuxième nani na matete pe bazali na matete pe bazali basala na kimoyibi mais sinon soit tolandi aux alentours en tout cas vraiment normal bato saki pena bo sengi noni ekokai ko zala epa ya Blaise Kilimalimba en tout cas otoko senga décision à la ferme tango décision à la ferme asengi batu na ye ba accompagner pour na vision na ye ke liboso atwa wana ezala bien mais est-ce que bino bokoto sa ba mibeko wana bino surtout ba wewa bat balanda pap yango na tuna na bokenda lukana nini papa tolanda na tuni mutuna bolanda ka pap pourquoi tosala bongo pona ko accompagner kaka ambiance est-ce que bino bozaba benga bino bo accompagner non ba benga biso te franchement mais tosala katala ka mouvement des anakini faut ko accompagner kaka mozoni na pe berere na bino ba wewa oui nandima kango nandima kango pesa conseil na ba collègue na yo ba confrère ba collègue bande ko na yo na berero bino bozana mibeko mokonza bila Kinshasa uti okoisa lobela na bango bon na mibeko mokonza koisi normalement il faut totosa yango koye alaxi volonté yango na koisa ki loi wana en plus batu na epé batosi malgré bateti mais batosi quand même batosi c'est que bisope tozala soumis na mibeko oyo ya kokoisa wana ezala bien makasi. OK, merci beaucoup. Topesio merci vraiment. Na oyo sali biso vraiment ici quand tozala kokoma te dokoma okoma. Tozala kokota bisika mususu te azaki ko tracasser biso tokoma okota vraiment. To remercier yo mon général. Topesio vraiment merci makasi. Ba montant tout bazana sengo na yo to yambio malamu papa Blaise Kilimalimba. Et kala bo libela vraiment. Merci moi Kilimalimba to sepela makasi. Toza na frontière ba misu bazuka kato ba kende commerce. Lelo to komo kota bi kota. Sepeli makasi.
PCR akange pai. PCR azochali kelema na policier. Na mbongo ya moto. Ah, surtout PCR a victoire. Moi général, merci beaucoup vraiment na commission na makasi. Merci général, merci Nayo, merci beaucoup vraiment. Je crois que boyoki ba imboka ya koto ba uti ko senga epa ya Blaise Kilimbalimba que no musala malamu bana simananga bazo sepela. Balobi ke Nzambe apambola yo oumela. Continuez na ba décision wana. Musala malamu oyo yo ozo sala. Mais balobi zonga nanu na chango yana ba miibi moko mike baza wana oyo bazo sala o bazo to sayote. Donc mekape kotala makambo yango. Je crois que musala na yo population ba onde ko na biso wewa baza nango. Ngana okende. Je crois que bango bagoloba pour te clôturer mission mbata mingi na maître Billy Maloua sans oublier les rois de l'ombre hein Jean-Marie Mboma hein Anga pardon musala na yo kitoko na elengi oyo ezomonana micro na population topé sûr merci vraiment papa Blaise Kilimbalimba na grâce au salibiso tozalaki vraiment ko mériter te na kokota bisika mususu mais tokoma kota grâce na yo bato bazalaki liboso na yo nazokomona bimake basali bavantir makasi mais yo ye pona kosala musala bavantir te topé sûr merci. Ah yango général papa na pesa yo yango ya yo yango yo papa Fati papa ya bino ibale yango yo hein yango général ozalaki pasteur tondeni oyeka boyemba mama kame changer hein papa ozalaki pasteur soko za l'église bengisanga na oya papa tika biso to sepela po biso bana moto to tokoma mal à l'aise bazo kanga biso lokwa ba miibi mikolo wa tokomi à l'aise mboka na biso moko tokomi lokwa ba tutoza frontier. Merci mokonzi na peso mbote belé na esengo ko makambo sali na victoire ba chema kemba trop bale biso mbongo to na victoire to bulité pesa achali kelemba azacha ba moto ya versement de victoire pour na mbongo na biso. Merci beaucoup. Linga kiyo mingi Janina Dama msajala kalamu. Taba ndako beba pakiti za kusudu bakiti buka la